c'est Bonjour la famille. Bon mon frère, bien mon frère. Donc ça sur la minimum sous sa marche. Maman avec Nassi, maman Limbissa, mon frère, pardon, Limbissa. Désolé vraiment. Mille excuses. J'avais trop de mamans en fait. Désolé. Ah, c'est pour ça. Ouais. Juste, non, comprendre était. Nous, parce que dans mon bateau comme ceux qui junior, vous allez reconnaître ça, et un petit junior, tout le monde qui vous allez abouer, et en plus dans d'autres rappels, par-ci par-là. Non, j'espère que ma famille, vous avez sorti mon de Kala, 2025, c'était ça qu'on a banné, Oyo, maman qui l'a bien à la junior dans l'église. Et c'est ce que tu as là, Kango. Moi, qui parle de ma cambouté, ils ont un bon mais ils ont un bloc où ils savent en réalité, mais il y a un sous. Ce qui est long, les cas, pour la moine, on a 86%, et en plus, parce que tous les cas, il y a une situation trop difficile, très difficile, et en plus, il y a tout ça, il y a une émotion, et comme à un moment que tu vas là quand même na hôtel parfois on a une quitte parce qu'il y a un endroit au fond d'attente dans les cas de brisement moko ça trop impossible donc ce qui kanga moko na décision na zoa tena nzambete nembelero pe ese mais bon ngo akina jina comme deuxième sam tam na nganza pe samami ya liboso mais tema na ina sana zaki ferme la décision nanga et décision nanga ezalaki que non parce que autant la grandeur à moi nanga grandeur nzambe on tape âge tout ça ni il y a des choses il faut arrêter il faut retikande la tika. Deuxièmement na pour se rappeler na situation où il est kaka surtout pour nanga ezali donc il fa nanga la trop la mutema peut-être pasteur wale sayibi yangote na ebite mo songo za quoi mais ayeba yangote parce que ti le wa tuna ka junior ngwa kenda wapi eza ba réseau ebele où itina ki non junior azala place azali lo azali na kwena e asamba faire na ndenge na bref na mata avion ese na otani na kita j'étais logé à l'église pendant un moment de mona kawa na za pe na kiti na bi que c'est seule famille na za nango ezaki église et seule place na ko kimbela ezaki église un bon matin na mati avion na kitikin 12h30 na komi pe na église na eba ki non ande na lalaka ande ndakunanga na tongo na lamuki na waki no somba biloko ba telemisanga kino junior ozesu na place ofanda awate ngabi pona nini na sali nini non parce que okomi na mwasi eza te kino junior saki kobo moko boye o junior saki loko moko bo ba bozo ko ba kino et pas biso soko sali mabe nde e osa kino ba otinda yo kino ba telemission existe non eza ki à propos ya mwasi donc ba maman bakanganga na prison na kini makamba mama ya tumba et ma femme m'a insisté aza ko insister nga fuma na batanyo soti ayaka pe alala kawana donc yango et c'est considéré que non lokola junior yo koko ko bana na mwasi te na mama oyo il fallait ozela mokano nzambe ezalema ngabia mingi ezinga ka bloko to tika oyo wapi ngani akati ya mtema na loba isinga kino foza moi mosungi moko bopembeni mwasi poso ozana mwasi te en tout cas c'est vieux ça facilité pour na otika ngo là je vous dis la vérité ezaki facilité mais écoutez puis moi son nzambe apesa kinga na aloba makambo na chair de poule parce que ceux qui azala quitté et mort pe engé comme ba situation mosusu ozoka ezona nanga ozoko très bien avant l'équimé voilà sikoyo ngana moi parce que tant avant ngana comme na église à centre de réveil spirituel même à partir à Paris na ça pasteur na ngabikino na zaka déjà na fiancé nanga maman ko pe na tina pe fiancé nanga grâce ka ko moko bomoni wana parce que nga za bloko na changer te akenda na église avant ngana koma akenda na église à se présenter et pas mokambi église c'est quoi okuta ba kombo tête non ngande fiancé junior bonabo ambo pourtant déjà moi si yana tozana e na ba délivrance nyoso ba prière nyoso azo ko assister nga ce qui a été pour passer ben nuit ou bien les cas qui wana journée moko journée mi balé et ça qui pas problème yango baba ki non junior oze sous na place à ofanda arrêté en tout cas loka et sika nini okokende et c'est na jusqu'à na $350 na maboko et en plus na zaki na taille qui non oh tant sur 350 na osomba mbisi 20 kg na niveau aéroport na bien nga na ozonga na zota moi 6 parce que na zo se battre mais comme ka mbongo wana ndena kinena na futi chambre yango de surtout vandaki yango ça le truc ba moment très difficile c'est ça
Là, pasteur, il savait pas, pasteur Wale Saïba, ayatika koyeba iloko yote. Parce que ceux qui ont na kangango monoko, mais il y a kokota na internet, bato qui no junior ba bengani yo on église parce que ba kangaki yo ou puis zo sala magoda na moi sinon. Ngai depuis na zaka na église na sika osala be secte na moi sur na te. Nzemba azomona. Yo tko sala te azo talanga et comme à 21 ou 22 heures azongi na e parfois tam sous tozola na ba frère ya église. Oyo bapesa nga na bango baza 4-3 to vandi tamso bango malali na salon ou bien na vandi na chambre ou bien bato moko ya bongo nde eloko wana nde epusaka kino nga Julien nazalaka te ezate kino pasteur Wale Saïba ayebi makambo atika koyeba bango te parce que tonaka eti lelo Junior akina sur une église de poane parce que tant ozo nzabi kino uvanda lisusu awa te koza susu koya susu awa te kovanda awa te zaki no nazangi esika okende webi perdu makambo ni perdu. Mais exactement que nous avons na pona ko luka be mbongo to ko eloko moko boy na kina mangwa kamuna moko ya wana c'est un peu ça. Donc bandima benga no église communauté benga ni mais pasteur solo na été papa na yo To solo wana pasteur tu là tu vois que la relation est bien pourquoi on a qui fait ça il y a moi 1000 dollars moi dire là qui na mbongo tu avec moi si na yo il qui est déjà pourquoi cela qui n'était pourquoi ça qui était quand dit moi là le bando souffre tout ça 50 euros ma bon. Merci. Junior, c'est là, bonjour, d'abord, on a panel. Non, on pèse d'abord Junior courage. Nous avons recruté Mimi. Parce que Junior, nous allons les peut-être sous Baïbi, Batouaïbi, Junior, Mimi. Et moi, j'en fais partie à mon Junior. Déjà, il y a changement, il y a Junior, comme on a commis le lot. On a Junior Bandakala depuis au moins 2022 Junior déjà n'a privé ton arbre sur l'année. Bon, moi n'y passe sur les alliés n'a dit que Junior on la vérité parce que on a sauvé la Guinée Junior na téléphone Junior n'engaza na Congo a coquille jamais comme matana panel moko pas que nous la vérité na makamba walesa pourquoi parce que vinaye et vous la danger ce qui n'aïe naza loko la ba congolais où ils a reçu na téléphone enregistré yo n'engana tia même makamoto sona Junior mais comme biso toza na kati ya ba comportement wana te biso toza intégré toza respectueux na koki jamais na enregistré Junior mais on peut savoir Junior courage au moni maman ese ce qui lelo ba congolais baza ko subir ba makamoto zo moni pa ya ba aventurier oyo ba wale sa bango nyonso c'est parce que ba congolais baza na kobanga et kobanga wana ezaka pa batamike mikete ezaka pa bataminene parce que lelo Junior akoma pe na maloba lobi communauté congolaise balandie bayoki ozomona nga na solo na Junior na yebi makamu Junior loba na ngai na koloba ngo pe awa te na koloba ngo pe te mais Junior jamais akomataka na panel aya koloba vérité pour na makamu oyo ye amonaki et pas ya église ya Walesa mama esapena kanga miko na osapena mukolo congolais kaka moko ako comprendre que Zambi mukolo wana congolais komi mayele mama na ngai mukolo ka congolais moko ako comprendre que ezana mutu moko te nzambe moko quelque part a engagé ki ya salela kaye congolais comprendre pona kanga na miko soki basali ya nzambe basalelaka nzambe baza basali ya nzambe comment ça se fait-il que tango ezalaka église esili ozoka communiquer mutu moko aleki ko pesa communiquer bande ko ndenge tozali awa pasteur na biso aza maladi mais totala ki na internet tozoli surgent moko ya malamu ya qualité ko ke na Suisse pona ba traiter entre temps batuka ko baza na kati église wana baza maladi ba koyebisa bango yo vanda to ko prier le mais pasteur akene no pas ya docteur moko par excellence pona kende ko traiter siko bango bazalaka na contact na nzambe bango nde mutu bazwaka ba message ya nzambe directement comment basambelelaka bango te directement na église pasteur pa bika lokola bandimi baza na église mais pasteur faut batinda ye na hôpital moko ya cher ya ba médecin moko bazali réputé pona bakende ko traiter pasteur est-ce que ça matu faut bazala ba aveugle hein maman est-ce que ndenga na yako mataka na lobaka mais ça bato to ça ba aveugle pour to comprendre ngo hein où est la logique maman ce qui yoza pasteur yo solo la nzambe yo moko est incapable ba sambela yo bika mais yo zotinda bandimi ba sambela bango yo ba futelo mbongo pa ya bato église yo kene na hôpital moko réputé ba kene ko traiter yo est-ce que ça la logique maman na ngana di na kangi miko donc ça blanco cité avant dans le colo Coras funa miko Coras ouais bonsoir à tous ma chère bonsoir vous allez bien bonsoir ouais ce qui m'a menti awa
na mati mpo na ndeko na ngai junior wana aza vraiment frère na ngai et puis ayebi ke toza bafrère mais beaucoup plus j'aimerais d'abord avant naloba na recadrer leki na ngai oyo auti oloba Blacos Correctement, ça point de vue, non, s'il te plaît, non, Kabana, s'il vous plaît. Blacos a coquille comme un gars pasteur. S'il vous plaît, non, Kabana, pardon, hein. La qui ça est coquille, tel qu'on recadrer, la qui ça est là, point de vue, la joie. Aza dinte leki na ngai Blacos. Non, je réponds, non, Kabana, non, Kabana, s'il vous plaît, non, Kabana. D'abord, tu peux recadrer, mais ça, pourtant, t'as la combo na yé. Tu es bani bien, ngane tu es bani très bien. Toyebani très bien. Blacos a dit que nga la seule personne qu'on a supposé depuis 2022. Azal leki nanga Blacos one. Ye makambo ya bato nzambe etali ete yake na bokoko bato bakisi na bango. Frère Junior aza frère na biso. Tala ndenge azolinga bisa Junior mutumabe. Oh Junior abenganga makambo loba na secret. Il n'y a rien. Junior c'est un homme vrai. Au moins makambo lobi wana. Eza solo Junior a cité. Junior a cité. Mais Blacos a tika kosala comme si Junior azana makambo solo lobaki na c'est comme si c'est un problème. Nini Blacos c'est un menteur. Junior ne peut pas mentir. Junior n'a pas lobby et Zabongo a lobby. Junior a pas cité. Mais Blacos a tika kokobi. Junior comme si Junior a un secret caché. Junior a un secret. Junior a un vrai. Junior c'est un homme vrai. Junior a un intègre. Donc à ce point le côté à l'Obarambalamoko. Junior n'a lobby wana a pas cité. Et Zandenge Kendaki. Et le pasteur n'était pas au courant. Mais Blacos a tika kokosala comme si oh Junior a un makamsa lobaki c'est faux. Junior a quoi sakaté. Junior a zawana live. Senga na kosi aloba. Junior a donc communauté à pasteur et ben ngani Junior sans pour le pasteur à courant nango. Même pas pasteur à même pas informé à pasteur. Après benani l'église. Eza communauté té. Eza juste que Junior a zawa ngana te poser ma question. Avant la décision Nicolas Junior, on va dans Nicolas pasteur. Ba banane Nicolas pasteur. Ils sont qui? Bon, je vais vous expliquer un peu beaucoup. Vas-y. Pasteur avant d'aller à l'église église eza na ba chef nango o ba viaka nango ba diacre na ba secrétaire o ba gardaka église temple bâtiment église ezalaka na ba appartement likolo bisika ba bavandaka ba paya tout le monde sokoye bavanda et puis ba futelaka kuna likolo pona ba entretien ba mbongo na permettraka pona ba entretien ba nettoyaka nini ba mbongo bikie ba tira bango et junior abando vanda ofele ye wana azo kanga bien abando vanda et puis makambo o komelié je n'étais pas là. Abetelango déjà. Façon procédure et kendaki. Et puis na landela ki yango. Façon kendaki. Même façon ya zolo ba awa. Ezaka na place moko peut-être ya bosani. Na selon nga na landela ki likamuna ye wana. Selon ba oyo ba ebise ki mikolo nanu. Oya na mwasi kolala na église na mwasi. Et bimaki comme si abando bima na mwasi na kati ya la chambre wana. Mais or ezaki bongo te batunde ba kosela ki makambo. Or il y a tiré na mwasi na kati ya chambre kuna te mais ba tunde ba maki elle comprend que ba comme ça que makambo pourquoi bien dans l'église ici elle comprend qui que ba kosela makambo baza suspendi bana na nyoso ya sécurité o ba kosela ki makambo baza suspendi ba kosela ki nde junior makambo ke junior azobi makana mwasi ne na kati ya église ba kosela ka nde makambo eza bongo ba kosela ka nde ye et après ba chef ba ibisa ki non oza na posa na mwasi kende kasi libanda ola la kana mwasi na yo comme to eti ozola la kana mwasi eza bongo yate ki ba bengani comme si oh après azui mwasi non façon ba besa ki rapport ki akomi ko ils ont communauté bengana ki junior wana ba bengana ki na église te yo ka ba bengana na église te ba lobi okokende na libanda ba hotel eza libanda ko la pena mwasi no libanda ce n'est pas ko bengana na communauté ba bengani yete ki alongwa akoma chrétien te ba ebisi kaka ke soko za na posa na mwasi no ko passer ba rapport intime bo ko sala ngope ata na paka chuma bo ko sala ngope na limité mais yo za ya communauté na biso c'est comme ça ce n'est pas question que longwa ko sambela kalisute non c'est juste que déplacer kende ko sala ta libanda kendo lia mwasi no yo libanda pour ça bolingo na bino c'est comme ça ce n'était pas que longwa na kati ya communauté non c'est notre frère nous l'aimons beaucoup tolinga kaye mingi donc to kotika la jamais kotika ye avant de qu'on a dit c'est juste malentendu et puis gana nazo pesa raison parce que eko toucher ye asa mutu ayebi ke eloko sanité mais ba kosene likambu ba kosela kande ye pa ba sécurité moko ba petit kutu na ya bandota mona bango ba kosela ka likambu or junior azana bien il n'y a pas de problème et jusqu'aujourd'hui na ba dire que ba regeta kutu ba benga kana ba téléphone ya makate selon ba comme la landela en tout cas il est bien avec tout le monde na kutu sur le canal na privé déjà betala ka yango likambu nous parlons très bien c'est notre frère donc makambo oyo eza entre biso na faire na biso soki na live ne ya tongo alobaki a exprimer regret na ye asa no eza normal asa mutu il faut exprimer regret na ye mais la kiste ki o babengani non toza na ye ensemble asa famille na biso asa ndeko na biso junior eza ndeko na biso donc bato badinga kokotisa biloko surtout Blacos ke bana yo mengo vandi wana
oh ba pasteur va vendre dans la mbala suko yo on tient suko ma pasteur ouais ça na monokono yo la cause la pétition déjà la pétition Coras c'est on s'en met Coras tu o mata ta version lobité ata version parce que na ko matina papier no kwa bana na ye côté awa te na ye côté bisa mwana oyo la cause ende na banganga na ye akende ba tuba kisa mike wana Jésus a l'équipe bango Jésus Christ est Dieu la cause awanga na ka Jésus la version ni demda baza Dieu la version na fond la version ni disait que c'est Dieu na ko makasi na tanga pete ino kwa bana tanga sur place fungula na fungula wapi loba Ephésiens chapitre 2 on dit que verset bonné on s'en bien fungula Jésus-Christ il a été souverainement élevé il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom c'est lui le véritable Dieu dans les cieux sur la terre et sous la terre il n'y a aucun nom qui peut dépasser la puissance du nom de Jésus-Christ même si tu as des problèmes de difficultés même si tu as des complications tu cherches l'ouverture ou bien tu cherches la lumière c'est en Jésus-Christ. Il n'y a point de salut à noter notre nom. Osana posa obika, osana posa au changer, au bala, au domkana, tout ce que tu as besoin. Ça se retrouve dans le nom de Jésus-Christ. Colossiens 2:9, il dit, vous avez tout pleinement à lui. C'est Jésus-Christ qui est le chef de tout. Non, courage. Elle va poser Junior Makam. Boluka qui était poigné. Elle va poser Makam. Ngai to solaka chaque jour. Tout naï. Il est là. Attends live. Ngai to solaka to benga naka. Makambo na matia. Il est là. Attends la live. Moi avec lui to solaka tous les jours. Moi avec Jésus to solaka tous les jours. To solaka tous les jours. Donc tu peux s'accepter comme si tu vas profiter et puis Black Post keba na yo dans la balasuka na peki ça moi no. Aza mwana muke aye de l'autre côté na baboko comme ya salité aza na bokoko avec bokoko tu as fait quoi? Tu n'as aucune puissance, aucune force, comme il a boyé, bokoko, pasteur, et dans la mbala na yo ya suka Black Post. Oza mwana muke Lucas délivrance. Jésus t'aime. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour l'humanité. Quiconque croit en lui ne périsse pas, il a la vie éternelle. Onyo sa kondimela Yesu akokufate. Onyo sa kondimela Yesu a la vie éternelle. Et c'est Jésus qui peut te donner la lumière. Il n'y a pas de lumière en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a point de salut en dehors de Jésus-Christ. Et Jésus ne condamne personne. Est-ce dans la yob la course autour de l'andanga? Sauf que Jésus n'est pas Jésus-Christ à Kolimbi Sayo. Sauf que Jésus n'est pas Jésus à Kolimbi Sayo. Moi, c'est le retour dans les produits question. Leki na ye propre yango asimbaka basaki ya Walesa il faut ya ko défendre Walesa mama ese omoni yoza na France soko kei na na Corse balobaka eza na loi ou babengaka loi ya omerta ekota na kati ya système religieuse ya ba congolais mutu oyo azana kati ya système ya église jamais akoki koya koloba ke pasteur wana za mabe en plus de ça oyo uti komata awa azali leki propre ya mwasi ya Walesa soko tali ba vidéo na bango nyonso ye mutata simbaka bakiti asimbaka basaki ye mutasala makambo nyonso donc soko tunye na ba verset biblique monya peso soko tangi na makambo ya lobi na verset biblique wana eza ndenge moko te na bandeli lisusu Junior akolobaka vérité te mama esekanga data lelo okolukanga yo moko yebi na privé akolobate parce que Junior nenga za wana apasaka moitié ya vie na ye lelo aza susu na poto te apasaka ngo na Afrique soki Junior ameki koloba vérité Junior vie na ye eza en danger parce que batu wana nyonso ndenge baza wana baza batu oyo baza na kati ya ba auditorat baza na kati ya na santé baza partout le long soko mekika ko toucher pasteur moko yo vi na yo eza en danger yango Junior atolobi na ndenge ni ya koloba vérité te ngana zo yebisa yo nazoloba na soyena Junior si je me trompe pas ezalaki mukolo luison akufaki tozaka na live na yo le lendemain Junior abenganga na téléphone oyeba ngo ke tozaka na live jour luison akufaka o tozolanda ba ambulance ba vidéo nyonso na ba rosette ngai le lendemain na solo na Junior mais na lobi na koya wate na ya koloba makambo wana parce que na lingite Junior vi na yeza en danger baza na mwana baza na mwasi il faut protéger ye batu wana mama ese bazali ba intouchable batu wana nyonso bakoma pe na kati ya politique soki lelo mekika ko bimisa vérité moko vi na yo okoleka nzela pesoko leki nzela comme ba zana silisa comme ba congolais
bazana bango bato balinga ko réfléchir te bakoloba nini nzambe a frappé yo justice ya Dieu mais ok yo puna eza makamba justice ya Dieu te eza bato wana nde mutu babomisi yo baleki yo nzela ba walesa lelo ba pouvoir ba koma na ngoso ko Juju bien na panel anesthésie oyo suna kati amata s'il vous plaît on va le sauter s'il vous plaît attends ça demande ba modo mais ça Juju bioté s'il vous plaît maman essaie l'invité pardon s'il vous plaît Yaya s'il vous plaît maman essaie bon mata Juju bioté pardon s'il vous plaît oui nga ya on peut nga na bisa akitana ye et puis de deux nga na tuna na Cora Bisson surtout aux Ali Banamikete. Vous allez nous dire que le pasteur n'était pas au courant tant au balongola qui nani na Juju Nandaku. Okay. Alors que toyebi surtout dans la famille pastora, toyebi bien que décision surtout ezwamaka na église pasteur azalaka au courant nango. Bo pesa ka rapport na pasteur na chaque décision o eletaka na kati ya l'église. Ata o muto ayibaki, bo pesa ka rapport et pas ya pasteur. Mais arrêtez de nous dire que le pasteur n'était pas au courant que Bachaki Juju Lubanda. Là, c'est archi faux. Et puis, ce que je déplore chez toi, mon frère, nous qui aimons Dieu, nous qui brandissons les drapeaux de Dieu Likolo, toko kozana ba langage oyo ozo matanangote. Oui, Blackos a ebi na enzambete, ya ebi bokoko. Mais nous devons faire la différence entre les gens qui croient à Dieu et les gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des choses où on peut faire de blagues, il y a des choses où on ne peut pas faire de blagues. Parce que là, on parle de la vie de quelqu'un, de la vie spirituelle de quelqu'un. Aïe et pas Nzambe, aïe et pas Nabino. Bozana ba preuve que a sali mabete. Bozana ba preuve que batu oyo balobatu baki opé sabino ba rapport et zalaki lokuta. Mais tu montes ici quand même pour faire de blagues avec Blackos. On sait qu'il y a une grande séparation. Ye andimeli nzambe te biso ndimeli nzambe. Maintenant ndenge nini boko côté ya moto. C'est par là que bozo kimisa batu pe bandimela pe nzambe te. Hein? Parce que nous devons ramener les gens avec amour en Dieu. Mais nous ne devons pas ramener les gens avec des insultes, mon frère. Et ce n'est pas le petit frère de la dame du pasteur, non. Nous devons ramener les gens. Oh, bazana nzambe te to ramener bango na bolingo. Ezaka bolingo nde mutekesa la keto ramener bango. Mais ezali na mafinga te, ezali na ndenge bozo matela te pona ko baby c'est sous comme nzambe bien. Non. Moi, je dis souvent, Blackos, c'est mon frère. Malgré que Azali Nangam Moussous, mais ça reste toujours mon frère. Moi, je le respecte. Lui aussi me respecte. Tosali ba nena TikTok, na tikala kofinga ngate, ngape na tikala kofinga ete. Na kota na kana ete, yepa kota na kana nga ete. Nous devons avoir cet respect-là. S'il te plaît, mon frère. Ce n'est pas la première fois. Mais arrêtez de nous dire que le pasteur n'était pas au courant. Il est au courant de le premier jour. Avant même Babengana Juju, il était au courant. Merci, maman Essé. Merci. Noko Mado. Mado. Bonjour. Bonsoir. On va laisser ma casse toujours quand on ma casse, mamie. LG, Eldou. Allô, maman, c'est bonsoir. Bonsoir. Oui, naza vraiment mwana walesa, naza mwana ndaku. Frère Junior, c'est mon frère. Nde nazolo baboye, frère Junior, oyebinga. Nakolo baboye, makambo ndenge komi boye, ba maki papa respect, en tout cas, nazo sepela nango ata. Ba fingi ete. Ba tebele ba fingi ye. Ala mutala nzambete. Na ye. Ah, muta fingi azate. Ala nzambete me aza papa. Na bandeli. Papa. Na bandeli. Ngamo na fingi ete. Muta matina pati. Yote na ba commentaire parce que Loba maman. Voilà. Merci pour la parole, maman Essé. Je vous respecte beaucoup. Dans le matin panel, pourquoi? Parce que Ezo Salanga passe. Frère Junior, c'est mon frère. Frère Junior, ayaka ngala servante na église ya CRS Paris. Frère Junior ayaka na église ezaka kutu pour la délivrance té.
nayebaka ku toujours ango ndenge alataka ba basket Adidas oyo ya noir wana oyo eza ba basket Adidas wana alataka na pantalon noir na chemise era matine église ayaka kutu pona délivrance te eza kaka papa nanga pasteur na biso à Paris asambeli pona frère Junior bala moko bilimu ebandi ko manifester nde mwasi ya papa liyanza mutu asalaka direct à l'époque soki bato bazoyeba mwasi ya liyanza oyo mama nani na bosani kombo na ye mutu asalaka direct délivrance ya frère Junior ezoleka biso na ba église na biso tosalaka ba culte na biso elekaka na YouTube tosala yango pona bato te pona kotombola mutu te tosala yango pona gloire ya Jésus-Christ notre bannière de victoire jour wana frère Junior alekaka esalaka ke mwasi ya frère liyanza afilmaka direct wana etambolaka mokili mobimba na ndenge makambo esalemaka frère Junior alobi ye moko azokende Kinshasa kokutana na papa Walesa frère Junior ake Kinshasa kutani na papa ba continuer délivrance kuna bakati esuki na ndenge azwaka baptême mais ekomaki na moment oyo frère Junior abandaki kovanda na ndaku na église nga moko na vanda wana eza église eza na rez-de-chaussée premier étage deuxième étage na troisième étage nga na vanda na 5e étage eza esika papa atongela biso ba appartement wana eza soki outi poto ok Kinshasa ou vanda la Kinshasa ozana besoin ozala concentrer pour la prière nde bapesaka biso ba appartement wana poto sambela nzambe frère Junior avanda na ba appartement wana peut-être era abandaki komema oyo pardon s'il vous plaît oyo aza neti copine na ye amatisaki ye na kati ya appartement wana yango peut-être batu oyo bagéraka ba appartement wana bamonaka yango mabe lelo frère Junior aza frère nanga so nakutani na frère Junior na nzela lelo aza na problème na kosalisa ye parce que aza ndeko nanga touti esika moko biso mibale toza bana ya CRS Paris nga kutu na considéraka ye mwana CRS Kinité na considéraka frère Junior mwana CRS Paris azo ba problème mususu na église to edaye nga frère Junior lelo aza frère nanga message nanga eza ko s'adresser na frère Junior s'il te plaît oza ndeko nanga touti église moko tozamba na papa moko papa na biso eza papa Claude Kabundu Walesa papa Carlos Kalala awa na Paris frère Junior soki problème eza oyebi numéro ya papa Carlos oyebi adresse ya église soki problème eza yaka na église oyebi sa papa Carlos makambo ndenge ezoleka maman Zela ma copine Zela maman Nadine Zela Zela tuna question eza très important maman Bouga si je suis na tangi ko mabeli misanga maman appartement oyo bino bozo vanda pa ya Walesa bozo futa appartement ou bien bazo pesa bino tant que bozaka ba chrétien ofele papa appartement ngai personnellement na futa ki ata 1 centime te et donc les naza mwana poto na utaki poto na komi Kinshasa na komaki un certain non na tuni soki eza ofele maman na tuni soki eza bafutaki ngai eloko te na futaki eloko te non na tuni soki eza ofele na vanda qui ofele na futa qui est le côté moi je vais parler pour moi je vais pas parler pour les autres maman yoka question na ngai yoka des questions mais je te dis je vais parler pour moi je vais pas parler pour les autres parce que j'ai pas été en contact maman oui mais je te dis la vérité non ozoyoka question te na tuni boye appartement wana ezalaka ofele ou bien ezalaka na bato bafutaka c'est ça question na tuni na lobinga na vanda qui na futa Batu mususu soki bafutaka te moi je ne sais pas okay, mais moi je n'ai pas payé maman nanga to supposé siko Junior a futi appartement est-ce que tant yo futi hôtel bakoya na hôtel ba opekisa ko tsa mosi na kati ya hôtel je ne pense pas que le frère Junior il a payé je ne pense pas na lobito supposé na lobite ka futa kité ou bien futa ki na bito je te dis je ne pense pas que voilà a futa kité na ebiso siko maman ese na ebiso vérité na appartement wana Junior bandai ko futa na kangi micro na mai appartement on eza ofele te ndenge ni bakotia appartement ofele yebisanga yo uti poto yo kovanda appartement ofele na Congo nini toza ba congolais maman ese omoni bato basambelaka 99% na bango pona ko défendre ba pasteur na bango ba kosaka nana ngo kotongola appartement moi je ne fais pas bantinga na banga kanzambe na kobanga yo Black Host na Black Host na kobanga yo te quand je parle je dis la vérité maman excusez-moi pour na fongoli micro ndeko na chrétien na pe na chrétien
na début déjà ndeko mwasi ameki ko cadre yo alobi na yo ke soki pasteur wale sa mosala nzambe fo bato ba critiquer ye mais tango mbanta ko zaki contre ba critiquer pasteur wale sa te na bible na biso Yesu alobi soki nga nzeta mobesu bazo sala nga boye bongo pona koni soki aza pasteur nzambe il faut ndima no ba finga ye ba critiquer ye mama nazana Kinshasa précisément na chango ba pasteur nyonso o baza reconnu ba sala ba appartement pona ko boya bato ba futa mbongo na botel mususu mbongo ekokende peg ezaka pasteur wale sate ba pasteur nyonso baza reconnu baza na ba appartement na bango ba louesaka bandimi na bango ba utaka ba poto na solano nazana Kinshasa nazo solano nazana kata ba christianisme naza serviteur ba pasteur basala système ya business na place mbongo ekene na botel ya bato mususu bango na beglise na bango ou soit mususu bacha na sima beglise mususu bacha na ba mapango mususu balua ba place mususu basomba batonga ba appartement pona ndeko oyo omoni da na début ya ndeko mwasi azo sale fort pe na minute na osolano junior ozo batel na minute na osolana yo oyeba ke junior azo batel ya ko arrêter junior ameka ko dénoncer makambo amona kité mama biso ba pasteur tozo sala bato bandimi nzambe te pona chité biso ba pasteur to sala ka bato ba fanatique na biso pour preuve balata ka ba photo na biso na kingo me nzambe te pour preuve balata ka ba photo na biso na kingo me nzambe te biso ba pasteur mundimi nzambe na Kongo azalaka te bandimi bazaya ba pasteur eloko etikala biso to lesa peuple o ezaka nie eloko etikala biso to lesa bato ezaka nie omona minute so nazuma suba na ngana lobi ebikisaka bato boromela ngo baza na romela te papa na romela te parce que on m'a dit déjà to na éviter oza genre à pasteur nini nga nazo défendre oyo na yebi nzambe oyo asalaka kati na ye mais soki déjà ndeko mwasi soki déjà omati obandi kotake bato bazo kolobela pasteur walesa c'est koza fanatique nani nazo ko attaquer mutu te nazo lobela frère nanga junior ndenge na mati awa papa nazo lobela frère nanga junior et j'ai répondu laisse-moi parler papa laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Est-ce que tu as un problème avec les pasteurs Walesa? Le problème à Congo, c'est Bisso. Tu as un problème avec les pasteurs Walesa? Prophète, excusez-moi. Vous avez un problème avec Papa Walesa ou pas? Personnellement, vous avez un problème avec lui? Voilà. Les manques de respect. Vous, les Congolais, vous savez pas respecter les gens. Miyibi bakomi na ba 70 ba boyo tika kopia ke escroquerie bana na bango moko mabondeli na bango sunga bango wapi kinduma bana na bango ba sala so mona mabondeli ya batata na bango wale sebikisa bango so mona photo ya mwana wale sa telema na paradis po biso to landa bango lelo ke bango ne ba mema biso paradis to za na 2026 kop wana église o wale sa tekata somba te makoma na mbongo na vie to ko tumba ba église wana to lembi ba manipulation ya batata moko boy bakomi na ba 70 ba ko tika biso ba jeune kimia te bana na bango moko tomona bikamusi ya mabondeli ya batata na bango te bazo ya ko manipuler biso tina ba agent ndenge nini Kongo ngo zo bonga te ndenge nini ma prophétie nini wale sa tubela pona Kongo ko tomona changement ba makambo ebele so leka na Kongo kuna wale sa lobela Kongo na nini bola musabiso to lembi makambo yo miyibi apa pamba bazo boyo la sabiso vérité bazo la sabiso connexion réalité ya makambo solo bazo mema biso na ba fiction na ba agent biso to na ngo na ba différence na bango toko tumba ba église wana tuna ba walesa na ba mutombo na ba ngalasi baza miyibi baza ba escroc baza ba venturier ba manipulateur ba fakwa ba miyibi wako kosa biso ndie mabondela walesa sunga Kongo mabondela walesa bana na bango baza na ba kindumba to mona bango bapesika mabondela batata na bango sunga bango batata mosi na bango bakufa balakisa biso ba photo baza na paradis po biso to landa bango lelo miyibi moko pa pamba batata bakomi na ba 70 balembi me bazoko kotika kopite mais pourquoi na boulot mais quand na ngo pona ba pasteur oyo soto zalaka ata 10000 mais si to tumba église a walesa wana tata comme na 70 suka pembe 10000 mazo boya kotika ke escroquerie muno kwa soso yoko la te ma lobela biso ba halang ashindo bara e yoko sani na génération la biso e yoko sani faux prophète le mozana oluka mbongo faux prophète maman ese
Maman essaie. Papa. Ozio Kanga. Très bien, papa. Limisanga vraiment na côté rocher. Nga, en fait, et là que Nalingo le bayanini. Sœur Wana Mati à Lubana, vraiment c'est honteux et c'est pitoyable pour une soi-disant sœur en Christ. Déjà le Matobazara qui liboso papa non, papa auto matadan, papa auto mata s'il vous plaît. Bon, bon c'est là Kanga micro dans. Vas-y maman. Oui, bonjour à tous, bonjour maman essai. Bonjour. Maman essai, Ngana Mati vraiment parce que par rapport à ma solo oyo hein. Déjà la ligne au matin compte n'angate parce que voilà, mais bon, les gens ils vont reconnaître ma voix, c'est sûr, et n'a validé totalement oyo Blacko Salobi, tu vois, parce que ngai naza témoin ya makambo ya l'union surtout oyo ya papa oyo ya pasteur oyo. Papa nanga azalaka oyo ya fongola église ya Walesa na Paris. Église ya Walesa na Paris papa nanga mtafongola ngo. Sikoyo na biso mama ese papa nanga bela maladie moko et monana jamais itikala koyeba na te pourquoi parce que j'en suis sûr tellement azaki na posa binisa ba maloba parce que azaki pena bras droit ya Walesa tellement comment il na posa abinisa ba maloba ba makamususu père nanga babwa kila e maladie yeba na te ti aye kokufa Walesa siko comment il ko wanga na ye donc bon ça là franchement c'est pour dire que pour protéger penza Jésus parce que a risqué vie na ezo kende et oya risqué en fait père nanga bela maladie moko etikala koyeba na te et bimaka abwe du jour au lendemain donc ba Walesa wana baba passer au mo boye basimbaka bango ba yebi basimbaka biloko maman ese naza témoignage pe na papa nanga akufa na eloko oyo na 2017 Walesa wanga na ye hein pourtant azaki bras droit na ye donc beau protéger pena Jésus bio hein parce que c'est sûr arotika la ko bimisa ba makambu te aloba na ete azana makambu belé ya koloba mais akoloba te parce que vie na ye eza en danger et ko risqué. Donc voilà, c'était vraiment ça, je voulais vraiment le dire parce que nga moko na témoignage papa nanga yende mtafongola ka église ya Paris ya Walesa. nayebi voya ndeko na biso mwasi na otanga ko merci te wana naza na mémoire mo mama ise omoni ngai Blackos na kokufaka likola makambo oyo so na yaka koloba ata na mataka na pandele ata opesinga 2 minutes ezala parce que nalingaka bandeko nanga ba congolais mama ise moto aza responsable yo oza chrétien nayebi te chrétien nini obino bozala parce que même Bible on a évité ce que comprendre quand Bible maman et c'est Bible d'abord livre ba bengi Bible ezali livre ya ba initié il faut la initier pour nous comprendre Bible et na kati ya Bible na bino ezana message moko très important et répétaka chaque fois na kati ya Bible quand Jésus azosala miracle na Bible na kati ya Bible Jésus azolobaki ngai te mutu naza kobikisa yo ezali kondima na yo ezali yo moko soki siko ye Jésus déjà oyo azolobaki ye akufaki pona masumu na yo ye akufaki parce que aza tout puissant azoyebisa yo ke ye te mutu abikisaka yo eza yo moko mutu oza kobikisa siko yo ozokende pa ya mutu ya mokili ozokende pona ye asakana na yo. Mais ça veut dire que yo moko yebi même pas pouvoir o eza kati na yo maman ese na kati ya Bible no eza ya kokoma eza noir sur blanc yo moko muto mibikisa Jésus azoloba ngai te mutu na bikisaka yo siko soki Jésus ya azopesa yo déjà courage wana ya koloba ke yo moko muto mibikisa yo moko zali force wana siko rôle ya pasteur na kati ya mokili ezalaka nini parce que yo lobaka lingala maman ese nzambe wana bino bosambelaka bino matokoyaka na ye alobaka lingala siko nzambe azali plus puissant koleka Walesa koleka Bostra koleka mutu nyonso yo tango kepa nzambe ozokoka kosambela te mais nzambe aza plus puissant koleka Walesa yo kosala nini okoloba na nzambe nga nayebi kosambela te lelo na kofeta mabolongo na ngai soki na kolala nzala soki na kosala ndenge nini pona yo o apprendre ngai ndenge ya kosambela siko yo zokende koleka epai ya mutu a interpréter yo asala intermédiaire epai ya nzambe siko yo rôle na ona mokili eza nini yo moko rôle na ona mokili eza nini mama ese
soki yo moko miyebi te rôle na ona mokili eza nini mpo yo kende kozwa intermédiaire yo kende kopesa ke makambo ya kende kopasa ngo pa ya nzambe siko yo moko na mokili ozosala nini na kati ya bible no moko balobi soki olingi kosolola na nzambe kota na chambre na yo mikanga bazoloba kaka yo moko parce que tout il est